Dès que quand tu as qui bilongi se wana. Balongo kuna to baka kuna yo. Ne pas ça, ba boisu policier mandu. Mususu soki 5 kg no te bino mete ko moya kotala pesa la ite. Ba koti na kati ba zui nini, ba zui wa mbongo ba godi ba téléphone ya ba tunyo se zaiko. Na ndenge ba koti ba dire ba sala pepe ba 20 minutes. Na ndenge ba sala opération na bango ba koti na ba moto ba siminzela ba kei. Ti ba sala opération ba beta ba balle. Ba beti ba balle ata plus de 20 à 30 balles ya betane. Et ya la penda guerre. Intervention ya ide. Intervention mo ezate collègue moto sala na kende ko benga kuna mais aba la proximité ba yaki na bango te. Proximité la pene na biso ba yaki na bango te. Ah OK. D'accord. Merci beaucoup. Mbote papa? Mbote maman. Papa ezaki nini eleki awa expliquer biso na nous parce que maître za moi muki embrouillé. Banda ka ngapa ezali na nga. Na moni événement ndenge ezoleka. Stand by. Yaka. Attends, non, il y a Kende. Toi, tu restes d'abord un moment. Toi, tu viens, il y a pas Kende. Il y a c'est comme les gens. Non, non. Le ministre du Transport. Merci. Ah, ok. na mati likolo ya conteneur to commencer à échanger na bango tina ndenge pousser bango batie mais bébé salami kaka de personnes bazui balle sécurité na biso moko azui balle awa na fesse et puis na bano bakataka ba biloko na chambre froide nde azui deux balles na loboko par wana les apona deux balles là omona nde ya bana wana par wana ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesi koyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika Mbote papa? Mbote. Papa comment on a nous?
komolanga Mose Mbilanzi. Papa Mose, namoni etuluko bato batondi awa eza nini makambo nini eleki awa? Le vers 13h10 à 20 minutes. Tozalaki tofandi na collègue nanga a tosapota magasin. Nga na telemi mpona vérifier biloko ebimaki nakomi kotanga nombre ya basaki oyo ebimaki. Osukaka boba moto eyeli biso awa plus de 8 ya 7 moto. Na bato mibale balati bakabul bazala baarme ya sika bazango bango nyonso na bakabul mbala moko couche babeta babali ya babale baarme mpena babeta masasi oyo makasi balalisi nga place wana collègue nanga balalisi place oyo totala te babiso obouge babeti masasi ndenge toka tozalaki bilongi na se wana balongwe kuna toyokaka kuna yo pasa arme babwazwi polise manduki mosusu soki 5 kilo toyebi nombre te mpo moya kotala mpe ezalaki te bakoti na kati bazwi nini bazwi bambongo bagodi batelefone ya bato nyonso ezali koto na ndenge bakoti badire basala mpe ba 20 minutes na ndenge basala opération na bango bakoti na bamoto basimi nzela bakei ti basala opération babeta ye babale babeti babale ata plus de 20 à 30 balles ya betani eyala ependa guerre intervention yaki te intervention mo eza te collègue mo tosala nakendaki kobenga kuna me na proximité abayaki na bango te proximité eza pene na biso abayaki na bango te. Ok, d'accord, merci beaucoup. Mbote papa papa ezalaki nini eleki awa expliquer biso nano parce que maître aza mwa moki embrouillé tofandaka kaka nga mpe ezali na nga namoni événement ndenge ezoleka standby yaka ata kuna Non, toi tu restes d'abord un moment. Toi tu viens, yep ta kende. c'est comme des gens Non. le podcast au Bastango et pour l'intervention. Papa, papa. Et ça, il y a biso podcast télévision. On va expliquer biso mais oh, il y a bon, événement combien s'est déroulé vers 13h30. Les criminels, ils ont mis papa na Ibantseke ana Congo Fiti na Zobia. Beti ba masasi, les yeux innocents bazim ko bakena mo. Mutakufi? Les yeux innocents bakena hôpital. ezaki mpona yo ekozala nani en plus sécurité eyaki baumelaki toni sécurité eyaka toujours na retard ndeka baloba ambulance eyaka na retard tomoni capitaine Juma asali baintervention mais bayaka na retard bazwi mbongo bablesse na population bakei sikoyo koloba bakontinue oyo baotala biso oyo tosenga na bakonzi barenforce biso na sécurité surtout biso bamotard baoboma biso bamotard to na bamanduki kobeta biso bamasasi kozwa bamoto okende nango oyo esalemi na 13h30 bazwi mbongo ebele babeti masasi ezwi porter moko awa akende hôpital toyite soki aobika. Ok, merci papa. Mbote papa. Yoko bakisa nini makambo ndeko alobi? Nga nazali sekuriste. Ok. Nazali chef d'antenne ya Kimbantseke. Alors tant toki babantu ye mbangu mwete bokutake mutu oyo portero bayako pille Congo Fiti bazwi mbongo mais biso toye na retard. Alors toye kokuta deja mutu oyo babeti masasi na bacriminel babeti masasi na loboko mpe na lokolo bakende na kindwani nde toye rapidement mpo tokoma toyeba kande esalamaki parce que biso tozali aide humanitaire toza croix rouge tozalaka mpona bavictime toye mbangu mpo tozwa meti kokuta deja badeputa corps yango oyo ezwi masasi porteur ezali te bato oyo basalaka awa nani nini basécurité bango te bazwi masasi mais moto azwi masasi azali porteur tozolanda na kimbangisi tokoyeba mais eloko tokosenga l'État congolais a renforcé la police pour yende toza
toza na bapolisi baza na ebele mpo ndenge baye soki bazalaki ebele peut-être babiro eza ekangana nde yango wana basusiate ezali ebele nde bakoki kosunga me ntango bayevre basali mpe mosala na bango bakei na oyo bazosala yango wana tosengi kaka leta arenforce kaka sécurité parce que mboka na biso na kimia te merci beaucoup mbote yaya yoko bakisa nini naolobela na ministre ya transport na muluba wana azokabelaka bango bamoto atekelaka bango bamoto ya crédit ye nde moto amati to ya crime na mboka crime esalema makasi na bamoto mikimbati eto ayi na makambo te mikimbati eto koma près de 3 jours oyo bacriminel bakotaki babotoli moto evenema esalemi na 10 moto 3 personnes likola moto bababeta masa biso ndatinga na vivre evenema ebandeli ntina suka chef ministre ya transport atelemela bango ye na gouverneur basala mosala na bango na ville ya Kinshasa po insécurité oyo tokomi nango na Kimbatili ntango biso tokobanda otumba ntango biso tokobanda obeta komi oye leta akoboya soka ye tokobaluka sobalembe soka ye tokobaluka na proximité na ye lukute oyo atindeli biso na Kimbatili bango moko miyibi ande obalanda ona ya biso podcast télévision koyebisa bana mboka nini bato nyonso baolanda nini ngai nazoprésente vraiment baregret concernant gouverneur ya ville de Kinshasa toza na ye na ministre intérieur Jacquemain Chabani soki lelo ville ya Kinshasa ezovivre insécurité eza à cause ya bacompétence ya bato wana soki mpe botali na ville ya Kinshasa la plupart ya babraquage oyo esalemi omonaka basociate eza kaka pembeni wana mais comment bango bakoka kogere mwa ville oyo ya Kinshasa te bapromese na bapromese kaka kodefendre biloko eza indépendable biso population tolembi soki bamonike bakoka kogere ville ya Kinshasa te badémissionne na place ke balukelaka biso baprétexte oyo ezanga ntina en tout cas tolembi Jacquemain Chabani tosengi yo odémissionne gouverneur ya ville ya Kinshasa yo mpe sala nini démissionne po insécurité komi ya makasi tolembi policier ok mbote papa mbote papa tomoni yo moko elema ya la police okoesipline so bakila oyo eza a mpona nini bakila oyo ezali bacriminel baye komenase biso awa na Afrique francaine Afrique francaine ye awa à partir ya porte batindaki 4 personnes bakoti comme d'espion koti batalitali babimi ngai baye koyebisanga bato moko bakria awa tomoni bango bien te bozala ozage bodepense te bosala mosala après na oyoka 2 coups de balle ebeti 2 coups de balle ebetami nga lokola na fandaki kote ya groupe nde na mungwe wana ke mopanzi tokomi kosala béchange de tir na bango à partir ya béchange de tir oyo tosali na bango nde epousse bango bakota te mpo bazwa biso biloko mbongo mpe baboma bato nde na kimi nasali ronde ya lupango na rampe na mati likolo ya contener tokomosala béchange na bango ntina ndenge epousse bango bake mais dede esalami kaka 2 personnes bazwi balle sécurité na biso moko azwi balle awa na fesse epuis na bana oyo bakataka biloko na chambre froide nde azwi 2 balle na loboko paro wana omona nde ya bana wana paro wana nzambe abateli eloko dégâts matériel esalami te kaka bato mibale oyo bazwi babale bacoup de balle. Ok, d'accord. Ndeko, yoko bakisa nini mpona ezosalama lelo insécurité eza na ville province ya Kinshasa koloba nini bakonzi baotala yo koloba nini
Vous allez le rôle battre, va renforcer sécurité. Par rapport à Bisso, ici, on va renforcer la sécurité. On va renforcer la sécurité. Donc, il y a 20 personnes. Les 20, c'est des gens qui ont tout. Donc, on va renforcer la sécurité. Ok. Jamais Chabani, ministre du Transport, ministre du chef de l'État, un mot pour le chef de l'État par rapport à Mambo Lekia. Donc, aussi, un chef de l'État, vraiment. La police va avoir la sécurité ma casse. Va avoir la sécurité pour battre année surtout, battre avec ma casse. Parce que comment vous savez battre année, parce qu'il va vigiler ma commande comme la bisouté. Mais par rapport à Bangonde, comme comme bisou, battre année pour battre ma casse, on a couvert sur bisou. Ok, bah où melaki, opération où melaki, to ça là 2 ou 3 minutes. Opération Salami, opération Salami, 20 à 25 minutes. 20 à 25 minutes. Intervention, sans intervention. Sans intervention, parce que Bandi na Congo Futur. Na Congo Futur, les policiers mandoki, Zuina, Batu Badiloko, Ndebaye. Ok. Donc, awa pena ba coup de balle d'échange de tir de Salami. Ok. Merci beaucoup. On y attend d'engue na komi. Merci Mapinga, merci beaucoup Mapinga. Comment on a dit Mapinga? Kombo Nangai, commandant Sindani. Ok, merci beaucoup. Papa tolema mamboko yo. Bakomi obeta biso masasi tina moi. Nina ngo bokonza mboka. Bote basa, bote. Mboko ndabo komi bien te. D'ici pas les bêtis à la porte. Sauf compter possibilité ça. Ce que Baba ça, il a arrêté à ça des salami. Tout justement, Mbote papa? Oui, Mbote papa. Comment on a dit? Comment on a dit oui? On commence à expliquer sur ma élection. Bon, awa ezali likambo boye mboka na biso comme une insécurité makasi. Pourquoi? Un d'abord, excusez-moi moi. Boyoka bien. Na moi braquage à mer mais ekomi ko salama na kati ya Congo. Donc c'est quand nous aussi la population congolaise. Population congolaise, yeba kozala engagé na makambo ezoleka na mboka s'il vous plaît. Ba congolais nyonso tozala na bo moko to telemaka. Soki tozolala kaka kolanda ba mateya tobebisa mboka biso moko na volonté na biso. Donc ba makambo ezoleka oyo. Ota neti awa na 13h baye basali mission babuka awa babuka na ngamu na biso. Donc eza pasi makasi na oyo ezoleka mpona Congo na biso. Pardon, pour changer la constitution, je vais sika ekota, toyeba ndenge ni toko maîtriser o etali mboka na biso. Yanga wana na fini mutuke. Mote papa? Mote papa. Comment la exaucer? Papa tolembi. Biso le voit na prince, to 9 moto to zomo na to salama. Si baba les petits ah ba botoli ou soda arme place wana. To le mi bazong c'est so ba fa ABC. Ba police ba miyibi to le mi la biso papa to le mi. 13h venez salama. Et où 13h 40 minutes. 40 minutes papa to le mi. Intervention était ah bazate ba soda ba ate. To le mi papa. To le mi. Eh père ngala Chara boye longa. Ah, ok. Merci beaucoup. C'est moi, Votre chef? Oui. Oui, tout ça,
tozali mosika tomona na mosika nde action ezosala oui bazali combien de personnes bazali mpe bazali ba 10 moto na ketch moko bazali na moyen de transport moto bazali na bamoto 10 moto je crois na ketch okoloba na l'état congolais nini bakonzi baotala yo okoloba na bango nini makambo ozoleka mikolo ya bapakage makambo ngana mpo na ngai na maloba mpo na l'état na biso faut renforcer pena la police oti ozosala a la police eza kaka depa mais tete forcément na kingoto la police ezali voilà basasali loka action la katikati action eza na katikati koto la police na kingotolo na ngandu mpe la police ezali mais si action osala elie pena temps mais tomoni eta intervention moko tatala la police moko tomoni te jipe gemi oyo ezoya na retard awa mabiso esalamaki déjà kala donc tomoni toloba esala ku te zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala boki ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika